Merci Nabino Balandi Océan du Congo, merci Nakabouya l'homme puissant, merci na gloire, merci Nabino peuple congolais. Bino Oyeboye Boupé Sarabiso Libaku, Bino Obolanda Gabiso du début jusqu'à la fin. Alors ceux qui ezali Mbala Liboso ya Kolanda Océan du Congo, vous s'abonner massivement et puis vous partager ma émission Oyeboye, vous partager j'aime Nabino, like Nabino ezali pe une manière pour Nabino ya ko soutenir chaîne Nabino, chaîne ya libération, chaîne ya combat Oyeboyebi. Tout à tout moment pour nous couper Sabino, information traitée et puis filtrée. Il y a un Isali, c'est la différence entre l'Océan du Congo et Ndeko Misusu. Alors, Ndeko Nanga Boyebi, tout allez dans mois de juin, le 30, il y a chaque année, Bisso, peuple congolais, tout fait indépendance, il y a beaucoup de Bisso. Le Congo est plus de 63 ans d'indépendance. Est-ce que moi, na Congo, on s'est retrouvé dans nini? Est-ce que mboka na biso ezu évolution par rapport à mboka misusu ba ote ko za indépendance en 1990 1990? Lelo o exemple ça les gens ba Namibie tout monde ndenge baza ko travailler pour l'intérêt général en mboka na bango. 63 ans d'indépendance, est-ce que Congolais a gagné nini à part famille à Tshisekedi Chilombo? O bazo benga le roi soleil, roi Manitou. À part famille à Kabila, on va se benga bango le Oboshina ram, bazo tonga ba immeuble. Lokola mayebo para plus que même baza qui na pouvoir. Maman livre lemba tombo ki mikolo boy. Na otonga ba immeuble. Même elle baza qui na pouvoir banai ko banga. Mais tant bozo mona bato bazo tonga ba immeuble boy. Pour vous dire que tozana bino awa. Tozana bino awa. O bakanisaka o Kabila sila Kabila okene so wapi o banda ko Kabila zo na Rwanda baza bozana bino bango a bozo mona China ramo nga so tambola akomi munene tala beauté ya mwana mobale bimi pour vous dire que nyoso banda ko bana o Kabila o nani to Kabila muto ko kanga Kabila sa peuple congolais Félix azana makasi wana o kanga Kabila te yango bozo mona lelo oyo boye 63 ans d'indépendance. Peuple congolais comme na ka mutu a jalelo. Nicolas 3000 fois congolais bando yemba butu moy. Nicolas 5000 fois congolais ba koya batamboli na ayembi abini atoki alumbi solo. 63 ans d'indépendance. Mais bamboka ebele zo indépendance mana biso. Baza ko tonga mboka na bango. Baza ko pour développer technologie en mboka na bango baza ko multiplier ba stratégie mais pas na biso eloko ba to yebi ko développer ça ka église basi masanga distraction na ba parti politique ya ngonde komi entreprise o ba congolais ba koma ko sala so raté pasteur au côté na politique so raté ko ça kinumba donc voilà richesse au congolais abunda qu'après 63 indépendance au congolais akomana tandis que lutte ya ba Lumumba babunda pona ko tonga pays beau plus qu'avant même indépendance nous peuplerons au sol et nous assurerons ta grandeur mais le obo to so peuple kaka sol selon ndenge hymne national ya mboka na biso zo yemba so peuple ka to so bota na divagation o Bill Clinton na yemba azo bota na kola lezali ke bokola na camion vie ba kongomani koma ya mwana nzembo na kati ya hymne national ba kanga moi parti wana nous peuplerons ton sol mais ba bosani que nous bâtirons aussi ce sol ba on bazo peupler ka ko bota ba ministre miyibi depuis 1960, il est là au bout, le ministre congolais na ba autorité nyonso ba leka na mutu ya mboka aucun a joie conscience pour na kolobe la peuple congolais. Peuple ngopé distrait. Bango tuwa na le 24 nini ko leka na le 24 ba Gaulois. On est à côté là, to uti na mboka wapi, to so kende wapi et puis to kende nango wapi. Congolais zo réfléchir bongo te. Congolais kaka ba futilité. Bayemba yepa ba musicien wana ya zoyoka lokumu akende na l'église ya binzambi ba pasteur kuna bazo rassonner peuple o azangi mai na mbika tokoma ko defali pa ya 200 francs
Dit par des sa frère à la suite comment va pistolet wana. Ya wana bozo mona lelo oh 63 ans. Tous combien de présidents? 5 présidents. Kasavubu, Mobutu, Mouzé, Kabila le père, le oh botozana Kabila le fils. Et le Saint-Esprit Félix Tshisekedi. Tout ça l'examen wana. Qu'est-ce que nous avons gagné? Le oh bande kunanga boyebi. Félix Tshilombo a fêté anniversaire nae 60 ans d'âge. Nasi ya mokili o bonza matinda biso. Na ba source ba câble ya information on a zui. Le lotoza mardi le 13 Félix Tshisekedi a bengi ici ba délégation ba musicien. A bengi ici ba diaspora ba billet so mama na meti oyo. A bengi ici ba président ya EAC pour na fêter 60e anniversaire ya âge nae. Mbongo ya ba congolais aketonga mboka so maminduki. Oto banda ko bunda awa bokabila bo mimboka mais Félix a bengi si fali pou. Na oki wona ke jibe pa ko beta na concert wana. A bengi si ba maître de famille ya Daju. Ba inosa ba kozala kuna. Ba musicien misusu Afrique centrale a bengi si bango. Botala niveau batu oyo boye baza ko sakana na mbongo ya l'état. Bon anniversaire. Ya mwana te so condamné Kabila. Kabila tikala jamais kokoma na niveau Félix azo salisa biso mbula nyonso au 4 au Félix a extérieur biso na montu ya mboka. Mama Olive le batika ko lakisa anniversaire ne boté na miso ya batu. Bazo filmer, bazo sakana ba dollar, to bazaki na présidence. On peut critiquer de Kabila tout, mais côté ya état Kabila bana ko la distinction. Na makambo biso dozo mona le ba spectacle oyo. Bazo bon ça parlait de marbre comme na sika Félix avandaka. Soki na oya soki ni biska avanda kuna. Tout ça est-ce que ça priorité? Peuple congolais tala bato bonde bazo gérer mboka. Félix pour le moment priorité à Félix c'est ça anniversaire azo mona ka deuxième mandat na mais le lope le 13 ndé na so bisa bino bunaga na kokisi une année depuis baboto la biso mabele. Peuple congolais bon mona Félix anniversaire le 13 juin. Depuis baboto la biso bunagana. Et kokisi une année au boye. Ba M23 ba Rwanda ba so CP là. Donc une année, il y a le 13 juin to bana pe ko fêter encore que na mukolo baboto la biso mabele. Mais bande konangai. Yo mona Congo vandi wana ozo luka même 100 francs, o luka même 200 francs na tongo. Mais Félix azo sakana mbongo pour na ba anniversaire na ba Rolex ya $100,000. Nyonso na bazo sa nini ba récupérer ba retard o boye ba fetaka ngoto banda ko mona bana butu ba Kongolo ba Jean-Pierre Bemba na ba misusu na ndanga banda ko sala vie na ba boom na ba ndepe Félix le obo azo luka récupérer. Mes chers frères et sœurs congolais, mboka so kende mabe, aucun président au monde peut faire ce que Félix Tshisekedi est en train de faire chez nous. Mboka ça agressé, Félix Tshisekedi toujours dans les airs, Félix toujours dans les ambiances. Félix est toujours entouré par les musiciens. Félix est toujours Ndenge Jean-Marc Kabunda Loba, ça coule douce. Chaque samedi, comme là, na kolia ambiance à gogo. Oh papa Wemba Wemba. Tout le monde est ça. On dirait bonne année. Donc, chez Félix Tshisekedi, tout le monde ça. Tout le monde, on dirait fête. Tout le monde, on dirait bisengo. Alors, boye. Bato bazol batake no Félix est toujours bunda. Azo mandat ya mibale akozwa mandat ya mibale boye zaka deuxième mandat Félix a côté quand même Congo mobimba yango tozo bengisela bino ba résister bo telema parce que aleri makambu ozo kene obo mes chers frères na so ebisa bino lobi bokubenga Bruno Zaraki prophète nde nazo ebisa bino lobi ville ya Djougou côté ya Ituri on a tué plus de 47 personnes babomi bango. Quand on a quitté ça, on a vu sur IDPS, bazo fêter anniversaire à mon Tombolo. Na leki wana 10e mairie, bazo installé tale bakata podium pour l'anniversaire Félix Tshisekedi. Maman Marthe, okolo conseiller moi na ote ke bitumba papa na bino manai ko muneza ki bitumba ote ozo sala lelo oyo boye.
namoni bolole moko wana ya IDPS militant moko ya IDPS aso bani poza musa ifo saka mutu ya IDPS mama Denise Nyakeru yo koki kopesa Félix Tshisekedi teke papa tala na moi o totika na muke o so 4 mois o boy to fete na nous tembongo wana to bomba ngono parce que to ebité o ba Congolais bazo kanisela biso pouvoir ekozala internel te yango nazo talisa bino peuple congolais batu ko basakani na biso trop 63 ans d'indépendance oza na kurate oza na maite tozo ko kobala te pona nini parce que groupe ya ba oligarque moko ba yokani bazwi mboka en otage. Quand nous parlons d'oligarque ça ka ba Félix ba Jean-Pierre Bemba ba Kabila ba leader wana misuto boyebi bango ba travailler pour na mboka. Donc mbongo ekangama na maboko ya batu moko ba oligarque. Sikoyo boye, comment est-ce que les gens vont nous prendre au sérieux? Comment est-ce que même étant député camerounais sur Mario on a vendu au Sekabiso. Avec les problèmes du Congo to ko bomanzo to te parce que bota la attitude du président na bango chaque semaine président on a azaka na ba voyage ba sorti. Siko biso to kana kufa pour na makambo ya bato wana. Tina ba camerounais ba komi ko Sekabiso. Macky Sall oyo nani oyo boye ya Ouattara. Aki en France awa ako ki sabiso soni kuna. Alors vous pouvez donner le budget de la France est tout entier. Naba Congolais, bako 6 oka na basi masanga, whisky zodo da Guinée, iloko malunga. Bota niveau bako mi ko casser biso. Donc on nous classe comme des êtres morts au boye. Nous sommes improductifs. Bunagana na yo bisko vande ko kisi combien d'années? Une année depuis ba boto la biso Bunagana. Félix Akenda a boye. A menacé président Macron na mars to bakanga biso a. Biso to ko bunda te na ba Rwandais. Biso to ko bunda te akena comment to ko bunda te bobo négocier alingi ko négocier te. Félix azo sakana biso peuple congolais. Félix après avoir koloba makambu oh bona comment na Congo qui c'est ça yo na ke kuna na Chine oh c'est lui qui veut la paix prépare la guerre oh yo ko ça la guerre ka siko bopo na machine. Félix akena Chine kolela oh non bo soutenir ngai na ba français ba abandonner ngai ba américain ba abandonner ngai ba chinois ba bise kaka nengo bandera kina ba américain na ba français kende bo bandera kana bango ne mama tala mona emba kaka nzeto matela ki kaka nzeto na ndo usana nini okukita yango siko boye biso tozo talisa na bino ba congolais ya kotelema parce que l'élection oyo botozo mona oyo bona ebisa bino kino tout celui qui ira aux élections avec Félix Tshisekedi boye bayango bozo kende ko accompagner na bino kaka occupation bozo kende ko accompagner batu oyo boye déjà bayebi banani bakosala ba député lelo oyo bobota makambo zolika après avoir ko dénoncer bango basali ba répartition moko frauduleuse na Assemblée nationale lelo oyo bobaza ko examiner ni ba loi wana répartition des sièges na palais du peuple bise oh boy ba sénateur misusu ya FCC ya opposition ba claquer porte ba bimi ndena zo bisa bino awa soni na matérialisme kadima ayeko bono ba osala enrôlement na kwa mutu ba pesi bango 15 jours buta la niveau ya batu est-ce que batu vraiment ba sa batu biso go pesa bango confiance et puis bino bozo croire une élection. Yango bozo mona utilité article 64 révolution populaire. Yako benga ba médiocre nyonso que les médiocres dégage. Parce que batu oyo boye baza la hauteur te ko sécuriser Congo. Baza la hauteur te ko pesa biso ba élection oyo kozala ba élection au peuple congolais a ko exprimer choix na na bakambi oyo balingi. Yango na bozo mona lelo obo tâtonnement sur tâtonnement. Yango zo senga na mwana Congo ya ko telema ya kozwa détermination ya kolata esprit ya bitumba pona ko sauver république parce que Félix ne mérite pas lobi to vandi awa bobiso na bino tu bande ko na ngai tola muka Jean-Pierre Bemba selon ndenge ba information to zana mona source na biso boyebi que Jean-Pierre Bemba salaka vice-président ya mboka oyo Jean-Pierre Bemba gombo boka ka ko ndenge zo sonné elombe mobali igwe lo obwe Jean-Pierre Bemba a été humilié. Félix a gagné Bemba na conseil des ministres. Na miso secrétaire général ya parti na e. Na miso ya Patrick Muyaya. Na miso ya ba mama F Bazaiba. Na miso ya Elutundula. Na miso
ya ba ministre oyo boyebi oyo boye baza na kati ya union dite sacrée babe Félix akogangela ye alobi monsieur le VPM je ne suis pas d'accord avec toi tu as envoyé des militaires na kwa mutu sanga na yeba acte wana eza kotalisa dangerosité nde na bisa bino ok Félix abotola ba ministre tout signature na ba bemba bango tout bazala sur la signature te après avoir kogangela bemba lokola mwana muke a instruit bemba kende makambo ya est Félix akomobata makomi ngoka ba bouc émissaire bemba pe wana lokola basila valeur bazala sur na ba moralité ya bien te ba perdra bo moto na bango likolo ya mbongo bemba pe wana azui avion kutulu ye wana ke na Goma Jean-Pierre Bemba il est tard se ressaisir Félix a ko humilier au tina niveau te Félix a ko tinda ko bitinda pa maboete lokwa mwana muke tango bino ba Bemba bozo régner a Félix était encore na IDPS azoka Bemba Gombo le kitu ya kombo zo bangisa mutu mais aujourd'hui vous avez accepté d'être réduit par Félix Tshisekedi oh batekeli so Congo pona lokoso ya mbongo vous avez accepté de vendre votre personnalité Bemba arrive à Goma Bemba comme le ministre de la Défense Bemba atterrit comme un président de la République Bazo Yamba Bemba le président de la République il y a autre bisa bino que non bon tozota ila bat obo 3 mois tota so Bemba aussi sabitumba est ceux qui vont se souvenir les sous Bemba lobaka une fois que je serai élu président de la République na kosi Lisabetumba wana 6 mois et puis na quoi qu'on s'installer na Goma depuis que Bemba est devenu VPM il y a défense de l'auto so que 3 mois est-ce que Bemba si Bitumba na est na discours Bemba ko kitana na kati ya aéroport mabele ba Goma Tracy Bemba dit quoi j'invite les rebelles à déposer les armes Bemba bayambi lokola propagandiste ya Félix Tshisekedi talala be drapeau na banini Félix Bemba komi na ye ko sala ka Félix propagande je suis venu pour appliquer la vision du chef de l'État Mukatombolo ah Bemba au présent musicien na yembaka mokili ye changé tout na nga mongo ya rigo sale donc mokili vraiment zobaluka qui pouvait croire Bemba vraiment autoba ki Bemba bimi na prison pour na ko libérer peuple congolais mouvement de libération du Congo et comment on mouvement de malédiction au Congo Bemba kominae propagandiste ya Félix Tshisekedi Bemba ke ko bongela baninga na ba rebelle boya et puis nanga na zo bisabino arabo Bemba et son gouvernement baza ko négocier pona ko kotisa basoda wana ya M23 na kati ya armée na biso allez-y comprendre la trahison au moment où tu sais que d'habitude il n'y aura pas de dialogue il n'y aura pas mixage mais la minute on est dans zo bisabino Bemba et son gouvernement na chef na bango Félix Tshisekedi baza ko négocier na ba M23 qui trahit qui trop qui peuple congolais totel mato bengana batu oyo boye bazo kokate mais ba koki na bango te il faut ko bengana bango to ko bengana bango na banzela ba manifestation à grande envergure to ko bengana batu oyo boye na détermination parce que mboka na biso zo kene mabe qui est ce président là peut accepter à gérer mboka na ndambu ndenge Félix azo sala lelo tant que tozo ba abo nous devons faire la guerre avec le Rwanda peuple congolais de tous les azimuts de tous les côtés ba telemi bomonaka ministre ya ba émission o ya communication o bomuya ya azoleka ah non bato bunana banani bazana ba vérité moko mabe biso ko bunana ba Rwanda te bino ko bunana ba Rwanda te lelo o boto soki wapi lelo o tozana bino wapi boteki même ba secret ya mboka ba stratégie militaire vous avez vendu ça Patrick Muyaya oh non ba Rwanda baza pembeni ya mboka wana bango bakozwa kaka 8 km bakoti mais biso poto zo tokoma bisika wana il faut kozwa ba avion et kozwa biso bataille belé Patrick Muyaya, vous serez jugé quand nous allons libérer ce pays pour avoir trahi la jeunesse congolaise. C'est bien Christian Bosembe. Yango tozo bengisa na bino peuple congolais. Boko ba ke tozo lo bate, tozo lo ba. Jean-Pierre Bemba humilié et pas Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba comme agent ya propagande ya Félix Tshisekedi. Donc pour la batu oyo boye
bazo mona kaka réélection à Félix Tshisekedi bazo taraté peuple oyoboy azandenge nini peuple oyoboy peuple ngope azo ba ko revendiquer ba droit na etende ba jeune Sénégal bazo ça le lot $10 na kisa c'est combien na 28 000 francs congolais ce qui tolobi ah bolinga ka Félix Tshisekedi to kolinga Félix Tshisekedi pour asaleli biso nini ya ngota so ba kelo Kabila yo bima na université na ya Kara. On peut tout vous reprocher. Mais bima na université non na Kara. Pona koya ko se débarrasser na mutu o bino boyoka na kinae ndenge Yves Le Drian loba compromis à l'africaine. Parce que à lire batu o wazo memela biso mboka oyo mes chers et frères et sœurs. Soki to bundite na bataliba oyo boy. Bazana misala te même akoyembela ka mukwa tombolo nini anniversaire Félix Tshisekedi akomela te président ko bina te po baso boma bato na est tala niveau bande ko na biso IDPS baso réfléchir pour la bango baso trouver normal babo m'a plus de 46 personnes na butu moko siko ndenge be makenda ki ona so siko ba bombarder ko debe makenda ki bono suka problème boza bato ba sentiment yango na nazo ko interpeller conscience ba jeune conscient nous devons nous mettre debout comme un seul homme, comme un seul peuple uni. Il y a que se débarrasser de ma médiocre parce que vous qui croyez aux élections, bon on a pas aventure bazo ça sera biso oyo. Enrôlement na kwa mutu bazo na ba condition. Ce que ministre de l'Intérieur a confirmé que non présence il y a infiltration armée ba mon yango na Congo central na Matadi. Batu o ba teki mboka bozo za makambo à la légèreté bino tout ka ba distraction bozo mona ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. Alors il présence ya ba troupe rwandaise ezana na Matadi. Insécurité na kwa mutu. Insécurité na Congo place mobimba. Lelo obo Félix azo fêter 60 ans d'anniversaire na âge musu Félix ba ko fêter l'anniversaire au te. Président mobimba bazo bon peuple na zo lelo ko mokote. Bazo kata batu ba kingo. Tosuka wapi lelo na ba nomination ba nomaki ba généraux. Depuis Kabila totika komona colonel général Kanyamate a un parlement debout. Il n'importe quel est à côté à pouvoir même côté à opposition. Mais biso tout aussi to assista awa to mona général Silvano Kasongo. Patron ya province ya ville qui ça numéro 1 la police aya na IDPS wana na parlement debout depuis Kabou ya présenté wana to battre ce qui général Kasongo comme un militaire IDPS. Alors avec ces gens vous croyez que Mbogo to relever vraiment des défis? Yango zo senga na biso par rapport à l'aventure bazo na kwa mutu enrôlement peuple congolais yé telema obunda pona mboka na 63 ans d'indépendance le Congo a fait d'énormes reculs en recul. Félix a promis qu'il va tout en loco mais boye bango soki que tout telemeli Félix c'était ça sera trop tard. Zobenga mutu na mutu ba kozwa responsabilité na e parce que l'élection o ya 2023 bino bozo mona o e kozala élection ya ba enjeu politique nyonso kozala jouer na wana na kati yango na zobenga sabino bande ko ngai bo soutenir chaîne oyo bo soutenir biso ba résistant bo soutenir bo benga bo soutenir ba jeune to se préparer à conséquence mboka na biso to kondimate to so organiser d'ailleurs marche par rapport depuis bazwa bunagana il faut Tshisekedi akindi yango to so bengi sabino boyebi ba marche wana senga ba organisation senga ba moyen bo soutenir biso parce que ba to belé baso bossa na ke bunangana et aussi une année depuis ba Rwanda baso yango alors to so senga na bino bo aider biso na ba cotisation na bino ba contribution pour permettre biso ya ko sia ba kaliko ko tia Félix Tshisekedi Juda de la République do ba banderole wana ça la pas écrit et ça la minene et vous pouvez vous avez déjà parmi les indices oyo izotalisa que Félix Tshisekedi en 2023 tout aussi na numéro na biso sali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana nde bokoki kobenga biso bokoki kotinda oyo bokoki kotinda po esunga ba déplacement ya ba résistant et puis ekozala eloko moko malonga bolemba te bo s'abonner massivement bo partager émission oyo boye po ekomela bandeko oyo bo bazali na information oyo te tokosukisa émission na biso oyo te sans pour autant to souhaiter heureux anniversaire na maman Océan du Congo oyo boye
aza ko fêter anniversaire na ye mbotama elamu mama Océa du Congo bisika ozali bino bato bosepela kana banalize ya mama Océa du Congo bino bato bosepeli pe ko kabela ye moi jus moi sucré pona musala za ko bundeta ke moi sina kati ya mibali bo ko pe ko benga na numéro wana soki botindeli moi quelque chose na ye et kosunga pe osalisa ye pe na makambo ebele. Heureux anniversaire na bino madame Lopinga Océa du Congo, que du bonheur Nzambe abakisela bino apesa bino makasi na oyo bozali kosala comme bituma oyo bozali kolonda. Ndenge na bisa bino toujours la peur doit quitter nos esprits entre la patrie ou la mort. Le peuple vaincra. Ingeta, 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 ingeta.